famille, on se prend la bagoloa qui est. Bagoloa, calme. Bagoloa, calme. Ouais. Invitation ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Moukolo fait il a tamabé. Maison divers. À Bossali Binote. À Tcheli Binote promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo.
En direct, nous sommes en direct. Pour moi, c'est un officiel plus. Voyons qui va boire au moi. Bonsoir Nababonini Soya Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver vraiment partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce, les news de Joyce, c'est toujours quand on a pour nous mais la bino ba news c'est à la terre pour nous mais la bino rien que la vérité. On est déjà 22h30 heure de Kinshasa, tous en akati à Musée National. Place O ezali dernière hommage à Gigola na butu ya lelo et voilà toza tokuti vraiment bagolois na bagoloise et belé a on esika to moni vraiment batu auti partout pour na rolela Gigola. Avant de commencer cette émission, bien avant de l'axabino bateau nyoso bazawa, je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonsoir à mon caméraman Mélodie et voilà ton compte na biso vraiment na champ to meka ko solo na bandeko to kuti vraiment ça fait mal comme on a que c'est aujourd'hui oh lelo eza putu ya suka oh to kolela Gigola parce que lobby na tonga biso nyoso koza na morgue ya 50e place oh to repesa ye dernière hommage na ye place jour au moment to kabona na Gigola eza journée ya lobby dans putu ya suka eza lelo mes condoléances la famille Gola Mobiba na bandeko nyoso kozolela Gigola vraiment en tout cas mes condoléances. Et voilà Mélo, donc aujourd'hui vous allez me voir très fatigué parce que de travailler pendant toute la journée, on est obligé aux alana pourquoi y aller parce que les dernières hommage à Gigola to mais quand peu qu'on soit là bas Gaulois n'y sont auto kuti vraiment. Bébé, les cabos, Mélo. Mais au bilan en faillite. Autotine, ya ngoje. Toi na matanga. Toi na matanga biso tole la Gigola. Biso la tolinga autotine ndete. Tolinga autotine. Tolinga autotine te.
ça biloko ya mutu wana biso linga ototini ya pale oh c'est l'arabe hein. Mes condoléances. Merci beaucoup. Alors tout le monde bino bagolois pour se déplacer boye na esika matanga na bas de montor ya Gigolo Salama. D'abord tout le yeba au beau-père de Hazard petit frère ya Ferregola mais Azap musicien ya Jet Set. Na bino bagolois bozo lobani d'abord là okaki liwa ya Gigolo Salama d'abord bino de. Bon elle a okaki liwa ya Gigola salagi tellement passé na mitema ya bagolois na bagoloise ko azali mutu oyo azaki artiste mo me voix na ezaki na valeur pe makasi na mouvement na biso pour orchestre za derrière bagolois na bagoloise pour toza tellement belé na Congo na monde pe tozali comprendre ça la tellement passé pe mutu tout azali vraiment na mawa talaka sangwaliwa mutu tout azala toujours na passe ça la passe makasi actualité ya matanga tonto tuna d'abord okoko loba nini na oyo ezoloba en tout autour ya famille Gola oyo ezali ndeko ya Jésus de Nyons o alongwe famille likoya makambo okoki d'abord loba nini bon pour ngai Orligola azali moni singa famille ebendalaka mais katanaka ti eza makambo famille bagola boyoka nanu tobengani ye mais toyoka eza makambo famille eza makambo famille tolinga toujours toyeba ndenge nini to moye makambo famille ndekendaka fo kozalaka mayele ozoleka na écran ozoloba likambo fo yeba nazoloba nini ozoloba na kati alobako nini alongwa na famille est-ce kolongwa na famille ozomona bagolwa te ozomona bagolwa te malembe s'il te plaît bagolwa calme bagolwa calme Orligola loba longwa la famille longwa na yo bagolwa bango biso tout tozali ya cheta ti suka pe na minute oyo tosengi batu oyo balinga batia ba deuxième banini na minute oyo guerre eza nanu te balembe bagolwa na minute oyo twana na mawa ya moi totemporize bino na boyeba tokunda biso na bino guerre ezo continuer nani guerre continue mais obi madame hein bon défi on a lancé Zarake toke bisarara Orligola en tout cas moment tozoke bisayo na biloba loboloba ki pona ya cheta keba esa na tout nos questions moko l'air Jésus kufaka maman Maria mutaliaka hein yeso kufa Yesu akufi mais maman Maria tika les alaka bongo te kufa pas ka te ndenge muta kufi be komo ya cheta salibo non eza bongo te bagola bango bazawa ba ututu bazawa peto ebisi bino devant Marti boza calme Marti wa biso to buka te biso to tonga ni to tonga ba oda ebe to ba buka zati 80 personnes au bazar la liste et pas l'examen stade de Marti retourne wana tu la mamba lokuta o banani baloza mamba lokuta eza nabi ngai mene ngane meke bagolo ngam na zana esheta wana ya makamba lokuta eza ma so mambo eza bo seke biso pe toleka ya mamalo wa wala zagi gola te voilà ete wala zagi gola te l'image maman lelo to sol na mère aleki venne na misondo to yebisa bino boye ve ana parler venne nga bozo bela donc on appelle ça une information vraie dans la minute on appelle ça une information vraie ve na minute yo azana parler azobela moni salio biso ndem to fongolion salio si bakezo bakit si bakezo bakit na bango o batonisa na salle na minute to loba ve azobela Jésus de Nyons et salié passi parce que eloko bino bo créer Gigola tant to bande mouvement ve azwa Gigola wana amemie na mikili poti gainenga tiga ve na Cherigola na Orligola Guy digital abi ve ngai souci na ngeza na betande musique bazwaye ba tchaye na mouvement
yaya banda kota mouvement ba musicien nyonso na o ba longwana o bazali bazaka mal à l'aise soki na pesa information faux so retourni ba musicien ba koyebisa yo Gigola répétition so banda 14h Gigola ya répétition ba 20h 19h Jésus de Nias a mati de na podium wato na 1 2 3 na podium ye aoya na basi na ye na mwana mo ya muke ya mwasi aotuna na sima mais muto yo popo pesa suspension bozela nini na par mois on est kozwa ba suspension mona 3 fois ya beli akepa mukuna docteur ayebisi ye bien omoni ndongo komi bien boye tika komela ba biloko ozomela ato soto mela biloko non mais biloko makasi Gigola ndo ba biloko makasi batika Jésus fanda biso tokenda na ba répétition to mona tina bandule ndule ninge banda me ya baluki na sima bendi abaye mwarela Jésus de Nia sala ba musicien alongwaki te tokendaki nende na aseka pa passer mukuna biso mtomema ye akomi pe bien batuna ba question na bi eza mama ba mouvement te mama monde to bosala ba mouvement boy chaque mutaza na pentacle na ye vous comprenez na olinga pete muninga le kanga to mona ngona ba maison mère muninga ye mabwe fwe kauki faire Gola on lia Gigola po azwa nini mais Félix Oazé Gwandenga azana nous poisson Félix Oazé azana tonto qui cite abota raté nalobi boya pona nini yoso ki ba petit bali ba beta ya ka ko combattre bango za bongo po ani omoni biso stade mba tonto so na déjà ga siko to terminer wala déjà lobi boye bien et stade mba tika na va bo beta il faut que dans nos hôtels de ville il faut au moins tous les services. Moi ça tire pas le babi c'est là j'ai babi janani de papa na ngai yo mo yebi faire Gola ko banda papa na we ranson banda ba banda ko bumisa ye ti lolo batika raete ba ya ba bete ba coup de temps na ba 1 2 3 dans les cigares to répéter la minute classe donc il ba kata ba combattre biso David Mangaya soki bo leki na ba pala royebisa bino abie pona faire Gola mututa roloba so balingi mboka we kabwana te faire sora beti sa de martyr te to banga mutute bagolo kanda bo ekona ni biso matanga na remarquer bagolo kanda za makasi papa yakoye mala na fe na ndongo bo yakoye mala fe ya bo tiko de so basolo waze kwa bota te aza mosi na ndakute waze kwa na bota te aza mosi na ndakute mwana aza wapi ndeni martyr de bukana waze ka lisala martyr déjà les 24 fait Gola bando de bando mata martyr wana rotonda bon bitama martyr so le martyr rotonda bon ni kanda ya ma yo mo ndeni yo mo ndeni yo mo tengala tuna question yo Sigo ne biso tozali awa toza prekete martyr to waze kwana waze kwa mono na ngono obeli pa mano aibo embango te aosa debana na mutu aleke abima na liboso na ye waze kwa nalobi azalaka shérif waze kwa shérif na mandefu tokoteke na mariano nani shaone aba golwa tala azonga Chine azonga et puis na yeba kati azaka shérif nani atatu pese terrasse ngasa bandala tondisa ngote donc atika oyo eza mambo niveau na ete mandefu wana tokoteke na mariano na prima ngondo bwana esika ya mawa comment boko manifester kanda na bino na place o bino bozoluka il faut bolela Gigola mandefu wana za nango tilelo azokola kate bilobela ya nini biso to bagolwa masola stage to kipango to sisa mama mata ya matanga bon aya ba biso to bagolwa mais mandefu wana to kange singa to ke na place na Mariano na mama miziki to ebiete na ba chapeau le roi ba 1960 wana ba shérif ba semeli moko ya bien tie to Côte d'Ivoire to voyager ah mais oui to voyager quand to zonga to bukelo wana mais neti pona biso ya oyo ba se pona koloba ya olobebele ezate oyebi
tobeta no lisolo na minute oyo oyebi ndule na minute etikalaka pa golo donc ndule ndeti likambo hotel de ville wana te papa tolongona tosepetala lisolo na hotel de ville nde baobeta biso lisolo hotel de te biso likambo martin nde toolobela bino bobeta lisolo hotel de ville bango bakendaki bakobeta marti bakenda na hotel de ville omona te baninga batya bakali mo oyo eza na sasi te balobi ke te po tokende hotel de ville tokende soki bamikanda bango babetaki na marti babangaka pe regola bandakala lelo te jésus de nuance yo obanga te yo kobanga jésus de nuance te ata ye moko tobima na maison mère na wera kutu ye moko ayebi soki afandi boye atali boye jésus de nuance abangaka ye makasi awera abangaka fere makasi wana na yebi ata na minute oyo tozala matanga boye nani fere gola na minute wana na palais vekor eza mwa kotumisama oyebi mais tokozala nde ala matanga azoya awa lobi tozalaki dana ko nokozwa ve na palais ti tokoti na ve wera so abangaka nani awera abangaka jésus boyebi teke jésus babangaka ye kaka mati donc nabeli mpe bagolo atu bamaster tout parce que biso otalaki na batélévision balobi bamusicien na bajournaliste mosusu basali liste baya te eza faux archi faux groupe ya fait rigole ekoloba makambo wana te donc eza nango les ont dit Guy aza musicien ya Congo ozo comprendre fait rigole aza musicien ya monde entier donc yebisanga na matanga ni bapekisaka bato donc wana ezalaki makambo lokuta et puis na koloba na bamaster ebele ya bajournaliste lelo ozosala succès mpo na base ukotaka na ba vie privée ya batu kofingaka batu pozwa 100 francs bongo lobby. Alors Mathieu, voilà. On lobby très bien, on lobby fait rigole, on a fallu pour baser la musique congolais. Mais moi polémique moi et circulé car on est bamoni fallu pour pas à présenter ma message condoléances na famille biologique qui a fait rigole. Tu éviter est-ce que c'est interdit fallu pour pas à présenter mes condoléances na famille biologique qui a fait rigole, c'est interdit. Mais madame fallu pour passer un congolais le roi Bisso soit sali après si ba condoléances c'est salini. Musique eza concurrence loyale. Tout la kokota musique na banini. Lelo yo mutakufeli mutu. Asa frère na ye babeta na quartier la tepi fali ayebi faire ayebi fali. Siko biso ba journaliste. Rôle na biso za tokota na buzo bawana. OK. Iloko eza naturel, c'est normal. Mathieu Bonchassala na RTVS 1 Lengia Congo. Intel Mike a travaillera kuna na kufela tindelinga mes condoléances. Et ça lini polémique créé même non ce cause intellectuel ça polémique wana te fali aza frère na ye na musique à Congo so to cité Ferre to cité Fali to cité Ibrator to cité Binafide to cité Fabrica c'est ça bon côté bosco muta a souhaité muninga et surtout on est des bantous toza mindelete toza ba bantou to sala nga mamlo roi ba mindelete donc botika polémique on est ici précisément na musée national là où il y a tout le monde bandeko ba otala biso lobi to na cinquantenaire to la gigo la guide digital na biso et puis to kundie papa Hervaza na production les 29 na festival na Abidjan donc bazo zelaye et puis à part wana to asuna le 24 juin stade des Martyrs sokoza journaliste sokoza chroniqueur pesa ka information vrai et qu'on oriente yo aux la meilleure aux la sous na marambebele mais sokoza rapport na bilobela et au salamabe tokota mamna biso ba journaliste totika mama ba musicien chez les musiciens on vient seulement to zui to informer mais sur information exacte en tout cas va on a parlé parce que ebele ba bima ba yuma ba bima ba zoba pour na ba information fali pour pas congolais faire rigola congolais a souhaité et ça ligne et créer polémique pourquoi est-ce que yé mutazana mamboana mutabomi mutu pour créer polémique non bagolo ba omoni siko liste za lukuta parce que bango bagolo ba cho de mentir. J'étais ici avec Chrissy Eleza na mona ibe boga de la presse pendant la journal au baki donc liste za lukuta mututo alinga lela ya gigola
aya a tolela ye ekosala ezala wario ezala nani biso tout toa bacongolais non kolandaka polémique ya bato ya balabala te kolandaka polémique ya bato ya balabala te susi osala bango eza nini oyebi ke tokoprépare eloko na biso ya monene oyo bayebi ke le 24 juin eza eloko oyo ke le peuple congolais pas Afrique monde entier bazozela. Et donc dans le 24 Ferrego la stade de Marty, le 29 Abidjan festival et puis aujourd'hui tous les lana Gigola sans polémique sans parti pris. Non, Gigola yoka Gigola sala gi musala au fala sala. Mais faut comprendre que tant ba fan bazoya matanga. Baza pe na ba objectif na bango fo ba loba. Yoza journaliste, ngana journaliste, toko kota na bilengi ya ba fan ti. Information est vrai que fait Ferrego za ba production mais aujourd'hui là tous les lana Gigola. Tamboula nde indi to na misère tous les lana frère na biso et ça la bien. Merci. Continuez toujours. Ça, l'office d'installation. Invitation à la ardoise, mais avec divin, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow lango, jardin de Dieu. Invitation à boy, bon moi mon fait il a ta mabé. Maison divine, à Bossa Libinoté, à Tchelibinoté promotion, Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!